Statue à Vierge Marie na liboso ya Saint-Pierre na ville ya Kimwenza na province ya Bakongo et Bukani. Ndeko moko abuki yango na entre wana pa ina buki yango tokolanda ba détail kaka na émission oyo. Na rompwenga ba na tongo ya lelo mbula ebeti ba câble ya courant elingi ebe mabiso lisusu na makambo otomona ki na matadi ki bala lisolo ya lelo epesi ngai mutuko soit une jeune fille obala beti a piqué crise a perte de connaissance au lieu ba kena na hôpital ba ke ko bua kaye na zamba eloko ine komela ndeko mwasi wana epesi pasi ba juste to kotomba yele ne Mbotolabino, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces grands numéros, dans ces grands rendez-vous de votre magazine Radio Lokole TV et pas wapi bisona bino to solo laka chaque poko et pas bino mo pesa ka biso ma solo vrai to bete la kabino ma solo to sepela et ce qui a ko sepele zali et ce qui a ma to kaboli ma et ce qui a conseil to pesi conseil pour aba papa ya boanya ba mama ya boanya balandaka Radio Lokole ma solo. Comme mon angai fiston pelende tata Sedek, je suis que votre humble serviteur. Mbote longo nyama tondo ezonga bongo na yaniki ni ya sponsor officiel ya Radio Lokole télévision. Mbote la tijon du chombo impressé à New York. Ndeko to kobete lo solo, lelo ezali terrible. Tika to bana information pour des sarabino na pourquoi ceux qui to kutani ezala bande kumsu bana information na télévision msu bazoka tenter ye atala kana ka Radio Lokole alors so qui chance pesami to zibe information mboka tika to pesa kabino pona bora takate po awa to lobaka nyonso sauf rien sauf oyo et nuire to bebisaka personnalité ya baninga na ude ko lobango awa na Kimwenza ezali ville moko ezala kana province ya Bakongo. Boyebi ba yi catholique bazala kana ba église no bango partout dans la ville ya Kimwenza bande ko bazoko leka bo ndeko bosale komona wana na moto ba telemi ba molinga ndeko wana embangu wale za obozomona wana entrée ya Saint-Pierre église Saint-Pierre ya Kimwenza entrée na ngoya wana ndeko wana kei apandi statue wana bomoni ya bwaki ya Sainte Vierge Marie. Bande ko wana ba o balandi bon ba chrétien catholique ba ali ko na mutu wana ba menacer ba ali ko betaye ba ali ko brutaliser pona nini il fallait que ba tuna ye pona nini apandi yango mais ba ba préférer ba betaye liboso ndeko wana o mo ba menacer wana ba pali statue wana pona ye est-ce que makambu ya lobi a la raison tout a tort a lui pona ye congolais nyonso tout il faut la kimbangiste. À la idéologie ya Simo Kimbangu. Quand la kimbangiste vraiment ma idéologie ya Simo Kimbangu parce que ba marijuana ba Pierre et consort pour na ye bazala ki ba pa ba mindele pour na ni biso ba congolais te to bali ko sambela Simo Kimbangu te. To bali ko sambela na idéologie ya Simo Kimbangu te to lo mekola Simo Kimbangu. Est-ce que ndeko oyo azana raison to azana tort ba ndeko ba yaki ko menacer tala ndeko wana ngai abi normal pour aye na église belé ya Congo ndeko wana na entrée fallait que la photo ya Simo Kimbangu to statue ya Simo Kimbangu pona ni ba kota Simo Kimbangu te pour biso ba congolais ba osaka ya ba mari ba ba saba mindele pona nini ba Simo Kimbangu te po aza mutu mwindu to aza mundele et pesi pasi ndeko alobi oyo azana raison to azana tort d'ailleurs raisonnement ndeko epesi ngai et pousser à réfléchir pour la Cameroun. L'élo la guerre entre Ukraine na Russie. Russie a attaqué Ukraine, a attaqué, va envahir. Tu m'as dit que les Ukrainiens mawa. Mais tu bosses avec l'histoire. Congo la bosse rapide. Année passée calamité en novembre, ah vous avez au Congo les Ukrainiens, ceux qui 12 soldats ukrainiens na est. Oh bah au la bongo vente ya ba arme. Na ba tenu na biso congolais ba kanga ba la TV bobo sali yango lelo go guerre comme contre Ukraine o bani ko film ba to ba nglo film pour ba ukrainien to robi kaka to rappeler kaka
Est-ce que bazo futa masumu na bango to ba futa masumu te rappeler kaka bandeko. Nous ne sommes pas pour la guerre, mais tu réfléchir à passer, tout à passer, parce que l'histoire est une science qui nous dit, qui nous apprend le passé, corriger le présent pour envisager le futur. Donc, été à Bisokaka. Voilà. Ouais, qui pour l'année de Komobali a pas de statue, il y a Sainte Vierge Marie à entrée, il y a l'église Saint-Pierre dans la ville, il y a Kimon de la province, il y a Bas Congo, Bas Congo, Mbote la musique en Mozali. Tu connais toute l'histoire, ça calme, là on a l'information. Mbatadi Kibala, oh ça a fait couler beaucoup d'encre, maman la biso ba koufi, ba koufi na wonde likolo ya câble haute tension, oh et katana ki courant. Na tongo ya lelo na rond-point ngaba, to lindo vivre le sous deuxième Mbatadi Kibala. Singa courant e katani e koi na se juba mai wana ba maman basoko teka, basoko lenga na courant. Gouvernement a ça quelque chose. Bande ko ateka la rond-point ngaba wana ba leli. Toza en pleine rond-point ngaba, toza 6h50. Bosomona na sima na ngai ba camion ndenge telemi ba singa snel et katani et créer un embouteillage bato bazo lenga na courant awa na rond-point yango ngai na telemi na lobi boye snel faut so ba responsabilité nango pona nini biso population to kufaka to souffraka pona ba singa snel. Ah, na romponga ba désordre za makasi pona ba singa snel. N'importe qui azo ba singa n'importe comment. Bota na simananga bozomona ba camion ndenge telemi ba singa snel et katani. Embouteillage moyen ba tuwa leka ezate. Bota la ba câble ya snel ndenge katani na rond-point. Bota la ndenge ba raccorda likolo en désordre. Ba maman bazo teka bazo souffrir bazo lenga na courant. Courant na minute salviso mama na dega na mutu ya lelo bakonti bozo la biso ba solution na robanga ba lisusu enye ko na ko ndeti matani kibala to lingi susu ba bomela biso wete la biso papa ba yeka ka ba matina poto ba tunguni bazo ba teja ndenge bazo tuna bongo ba biloko makasi esala mama loko la ko sala mama ba maman bazolenga ça ne va pas avec ma konzamboka bozo la biso solution matadi kibala bomone ba bakufi bokiei bozo solution bongo pourquoi pas la robe ça ce que vous t'akufi. Voilà. Ndeko moi d'information to bombela kiyo ya mwana pour la journée le ndobe de l'osco lisolo robete pesi pasi bandeko na ute ekoloba awa na lobaka chaque fois bandeko. Vivre à l'étranger n'est pas un paradis. Batounio soit vivre à l'étranger, baza bien kakate. Il y a des gens qui vivent mieux au Congo que en France, que en Belgique, que en Ukraine. D'ailleurs, au monde, comment est-ce que bazo maltraiter les noirs? Baki ma guerre. Donc pour avoir ma guerre, noir il faut pas koufa. Il peut s'y passer. Ndeko moi si on appelle si solo, il y a un moto continuer bandeko. Au moins binomo boyaka na masolo opesa kabiso masolo tanto ko beta li solo aucun impact nango obali ko lena to longola li solo donc eza bien te donc so opesi li solo tika to beta ngo jusqu'à la fin bon le raté que papa longola li solo pour epesi sauter ndeko awutaki Lubumbashi abanda yekoya en fait moi si abanda yekoya azalaki na âge mo quelconque to bombi âge na ye batindiker oyo batindiker tozokolo ba midi tongo pokwa mama lingo bengisa mwana na yo ya mwasi papa lingo bengisa mwana na yo mwasi zana butu ya confiance to luko ba moyen mosusu mwana wana baneko ya awa mama na baneko bengisa ye mama na za awa Afrique du Sud apesi tindiker mbongo na ye normalement mwana koya ye to que de rapidement pour to comme na lisolo mwana komi awa. Quelque temps après, moi a commis na zemi awa. Mais yo oyaki ozaki na zemi na Congo. O komi awa zemi ndenge zemi ya nani ya mbriye. Mais zemi ya nani kaka neza la kabate moi na pression ti moi na ayeko bota. Ton moi na boti ali ko lobaka zemi nani teti pression le ki moi na ayeko loba zemi ya tindikia wana après ko bota. Ba luka tindikia tout la mouji ya zaza tindikia a mona na te. Alors, tellement mon a décevé maman na ye, ce que au bakana e bani nandaku doki bakana e kaka bisalo so mwana doki moi comme mal à l'aise.
type pression pe le kilo moi pa baye ala bengani moi la jeune fille wana a bengani jeune fille wana ndako à cause de charge à moi ya moi na été akede koluka papa et moi na tindiki akoluka e wapi et pesi pasi na mboka bopaya oyo mama mwana oyo boti yo boko obengana ye awa bopesi li solo ozo beta et puis ça vient mon ko soit papa fisto pardon longola isolo wana pour la dengite famille nga sa soki nini ere yangoyo bopesi li solo ndeko mwasi abandi kolala et pesi pasi bandi wana Afrique du Sud webi quartier benga Ilbro ezali commune moko zaka très dangereuse na Johannesburg so que Ilbro kota park balobi wana park mo ya beria bakoto wana ba shege ba voye ba mela moi pimba la wana mo jeune fille wana congolaise le ko sa ezate siko la yate po ba ko vanda ka bazonga songo bakote wana alali wana premier jour ba shege ba okeli mawa batama bazala ka kaka Chego yakele mawa jeune fille boye na mwana ya bébé console ko liate ba chege to bagala ko yiba bloko bango ba téléphone manini ba ye tango bazoya ba komi ko la sœur wala biloko na mwana na ye ba pesi moi biloko ko lia mwana ba bercer doki ba héberger moi premier jour deuxième jour troisième jour alobi ba fisto moni tantini moko azo lekana ba 6h Nathalie ka bola mo tantini wana rosa congolaise azaki na saki Abenge maman bonjour tanti sunga nga ndeko na ona sa sika kolala te na yelo ko liati oko sunga nga ite olukila nga pesa kolala mitantini wana asunga nga ite ebisika no na ke musala soki na moni okaka na poko sunda zoki on verra mais comme la retard akena yi tantini wana na mona supeta zonga suwate jour elandi wana na moni mama moko boye a parquer mutuka na avenue principale na zo otanga ba kombo pona ko éviter moi mbilinga zala kaka na parc oza ko ta beri na Ibro avenue na principale bando Afrique du Sud ba yebi maman na kiti a côté quelque part la shop na kanza ke loka ba maman congolaise na landie na lobi na lingala mama yo kingate na lobi na Swahili ezuité pour déjà peu na sala imo ba quelque temps moi anglais mike zalaki na lobi na mama na anglais mama tuninga olingi nini c'est no ana expliquer mama histoire na ngai ke na eska olala tebo et pesi mama na pasi mama oza eska olala te na mwana boye mama na kotinga na mutuka papa fisto to kenda tina ndaku ya mama wana na Midraine zali quartier mususu na Johannesburg quartier batu ba zo moi mosolo pe ba appelle la Midraine pour kaka ndeza na Congo ba fana maluka bazali batu kingasani bazali batu Gombe bazali batu Montfleury bazali bana bandali surtout do pesa ndengo wana mais bana ngo papa moki soko yeka na Afrique du Sud Gombe na Gombe mais ezana ba côté oye somoto yebi mama wana memanga tina ndaku na ye na komatala ndaku mama wana tsenga les apesinga chambre mama wana ye na ba musuba bonga bakenda na bango musuba kenda libanda mboka me wana azala mwana ye moko ya mobali o ba na Afrique du Sud awa moko sa lo mwa de ndaku wana azonda ko quelque part mais moko monsieur mbali asaka yena mwana mbali ngana ye mama wana sepeli mwa bébé azana ba koko do amona kwa koko na ye mama wana tsenga les apesinga chambre papa fisto abisinga ndenge na bana ko luka pele timona musala asokoelanga basani asaelanga misala mama wana tellement abayeba besoin pe ya domestique asalagi misala ndaku karandeza ya kolamba consort mama na zwinga yi kaka ne toka histoire la Bible enfant prodigue kendaka ye ici papa ngo zwanga ta lokola domestique mama wana na ndimi osala afutra ngata ofuta te mais tellement ko lié comme ya pepele et sika olala ya malamu ba s'occuper na mwana nga asombela mwana nga utubila baba fisto asombela nga bilamba mama na adoptaka lokola mwana na ye nga pe luzitu ba Kongo luzitu
misala ndako ngai nyonso ngada except pour pas bengana ngada so bengana okende wapi na mboka wo na okende wapi moi vie ekoti moi te donc kitoko papa Fiston donc vie pendant la normal moi santé yé jour mon maman a proposé ngai ma papa na moni osanja jeune fille okoli oui na solela moi na nga mususu na lingi moi na nga ka luka mwasi mais na moni comportement na yo na moni ndengo zali na préféré yo obala moi na nga mobali wana moi na nga mobali wana ndenge zali wana moi na nga mobali afanda awate mais o ayaka rapport yebi pe ye basolaka déjà siko quelque temps ndenge na ofanda nga mo na lingi moi na wana aya kovanda na ye awa ponga sita komi na nga mukolo olobini papa Fiston azaki na choite famille wana basala mo loko ndé balobaka do bamelaka titongo midi poko donc air nyonso tout baza très bien na ndimi na koboya te pona okende papa Fiston so na boye kobenga na nga wana mais na ndimi pe kaka na utaka siko nga pena congolais na bala pena mobali ya mboka oyo vraiment ndé balobaka pena bon chose atela ndimi kaka papa Fiston processus bandi siko yo mama na ngai na komona ye wapi pona ba libala siko tolma to beba na mama na ngai mais ba mama leki na nga na Congo bazali na boye kutu ko benga suko ko la mama na nga na benga mama leki na Congo leki ya mama na ngai basola na mama wana baba boki akoma bokilote basoli tutu ba papa Fiston ba sala ba geste ba pesa mbongo ya libala makamne surtout kuna ekenda Congo nga na bali mubala ya mboka oyo ezalaki nango très bien papa Fiston wani pe ko vanda wana donc libala bien normal kitoko pepe les poser kaka no papa Fiston mutu ko soza la gité na yaki na mwana nga déjà moko ya mukia te ko bota susu mwana msuta kuna bana mibale papa Fiston mais msala ndaku makamne surtout do argent de poche do na kobi moi na ndaku et puis surtout na bali su mwana na bango doki mama na okipenga très bien siko eloko mona bale ko remarquer papa Fiston soki tanga ko lia to lia boye tu sais combien mama wana mobali na ngai leki na ye mususu donc ngamoko na bana biso mbale ça dit combien 6 hein ça dit quoi 6 voilà donc ngai mama wana na débat na ye na débat na biso 6 mais surtout on fait la table à manger papa Fiston bande ko exiger ngana chaka 7 sani 7 sani mula kiti boza wa to ko lia boye boba to lia mais ça doit la ka vide ndengo wana ça doit la ka vide ndengo wana msusu mona doki ngana na lena ngate mona yemo mama so azokinga mama bimaki alinga ya soki to liaki déjà songo service soki mama za wana oza sani ya yemo ko futa 2 sani oza 2 sani bon na manière de comprendre qu'est-ce qui s'est passé mais na manière normal donc idée où tu as la quitté papa Fiston daki na chambre moko boye mobali nanga na lo ko fungula yango te donc mobali nanga kaka te ata mama atonga na yaka ona yi mwana musala to bandengo na mwana musala chambre yanga na ko mongu te kaka soki mama na pesi autorisation mais na kota kula une fois donc na kota kutu pété na porte na bendi basalite yebo ka mtakota kuna loki mobali nanga na kota kuna ata leki ya mbala to bana fa na yi wana na kota te mais tant mobali nanga na fa libanda so ya na kota chambre na mama na ngope kota na chambre wana tellement to mesala to mesala siko leki mbala nga to bana fa ne liboso wana ya ko sala ke aki ko va na université na home ben home na campus to tsikela ngara mbala nga na bana so mbale na mama na bango mère pas faire na ilo mina tikela mina ndaga tsikeli ngamboko so mbala ke musala ba bango ba bimi bazana mbongo papa Fiston mitu ka uzi ya kolobate ba la kisanga sita okumba na koma mutu ka papa Fiston ko nimati ba adopta famille donc tala ka famille mboko ba adopta nga pena bien ba adopta ngai na kwa mna mutamboka o na mukanda na zwa kitoko papa Fiston siko isa feke kaka ndenge zalaka jour moko boye mama ye na teli biloko
par mégarde yeba ki pété on a déjà descendre ça la vidéo na chef ça la vidéo na té tam mobile na ngai mama pesi rapport mobile a tomboka ya kosakana té yo comment papa na biso te da sanité olingi mama biso ya moko tant que là en famille papa ça la kawas oza mwasha ndengeni degré mobile ya tomboka papa fisto comprendre yango te biso ba secret mono papa na bango zalaka oh ngasi ko pesi nga mutu ko swa oh ngana ye papa na tuna mama papa na bango te beleka papa na bango akufa tellement précieux les kido qui ton na zongi na ndaku papa na fait to kuta chama no mbali na tuni yet oh ogangala ngai papa ça na papa ko qu'est-ce qui se passe abi yo kaka na yo ki wana apesi nga version ti abi ka ndo yo kaka ndengwa ko bosa nga sani moko ngate eleki na ngope eleka ba jour rebelle papa fisto no que de mamba ko sali solo et que les ba jour rebelle jour tout yo là ensemble biso so tout aurait de 6 sali na bosa ni lisusu aurait de 7 na 6 et ça là qui terrible avant que to bana kolera bo mobile a fâché papa fisto mobile ya betanga ido mobile ya mboko ya betanga la goni ba rappeler ngai wala mama ba ko lo côté mobile a rappeler ne ba lo kotanga a rappeler nga makamundo surtout comment ba boka nga lo kotanga ba comme ça la vie nazo linga ko respecter ba principe ba ngote ndenge nini mbongo nga na liaka ba ebesike utaka ba mna sala ka mbongo wana nazo yo ka te pona nini mobile a beti ba fisto ti na perda contrôle na perda connaissance no ba na piquer mpiaka na piquer crise nazo se reconnaître sous-souté wan sikoyo ba betelinga li solo ya nga pra ba ba fisto tangu nga na piquer crise ndengo wana e pesi mobile ko banga au lieu ba ke na nga na hôpital moi ça piquer crise bazo ko banga ke mbila ko tuna bango a piquer crise ndenge na ba blessure be que se passer soki na lobi ke mobile mtabeta ki ngai ba ko kangaye et puis ko sala buzoba tala na mboka ko beti ngona mwasi mobile na ngai azunga na leki na yeba tsenga na mutuka ba ke ko bua kangai na zamba ya midraine ba de ko midraine ba yebi na mwasa mo ke ba bua kinga sika wana ba fisto bazongi na bango nzabe pala la raté na piquer crise et ça lora pongite moko boye buna mona na yo na lamuki atala buna zako to wapi na sababu atala boye na zamba na zamba na tongo na fandi batu ba lekaka ba koloba moninga mais jeune fille na zamba boye nini na expliquer ba ba blessure na bete nga na goni na vimbi batu ama basanga rate wa kwenda kamisa na tongo ba mama so sala ba lewa pour ba compagnie ya koto wana batuni nini na expliquer na zoe baté mais avec todo bundana mbala na kombo ndenge ni comme na samba ndenge il faut que l'hôpital ba memi ngai ba mutema ba sanga to benya ambulance zungai tina hôpital ba traiter nga tango sili batuni nga siko adresse na zalaka wapi na pesi ba adresse papa fisto moto wala ekudalo po wane koma kinda kuna ngai e koma ki famille nga na okende wapi maiki makambwana na zongi lisusu kaka na ndaku na funda na police na loba pa mutu te na zonga na ndaku to na zongi na ndaku epesi mama wana mawa epesi mobile na mawa comment est-ce que na porter plainte te lo mo te pesi yedo ki et ça lié bien te ba okelenga ba yambinga juste normalement siko na kati ya chambre na mobile wandi ko yebsanga en tout cas limbisanga ina acte salami tanto bundaki opikaki crise toyokanaki na mona on digo okufa so na kero hôpital olungo obikate to so obikaki elingo salaka ongo funde ko ta problème pona biso to za dana ba problème be na mbila ya o lo boko na zama ndingo wana ndenge ba sugi ozongi boza na mwasi na ngai bana ko bisa vérité omoni sani oyo to ba go tchara wana na sina isaka ozaka papa na ngai papa na biso akota la chambre wana azana makambu ya molili to lo baninga ba molili so ka bebe saka mikila so ko pendanga nini akobi masusu kuna te alima comme esprit il a sacrifié pour la famille asala ka bongo pour la famille yango muntu za bo bitinde surtout
C'est vrai, mais ba sacrifice ça la belé. Ngana koki na nga susuti. Makambo oyo na sala ba sacrifice na mama na ba ndeko tuko ngana koki susuti. Na komi na suka. Na lingio oza mwasi na ngai, oza na mwana na ngai. Mais soki likambo komi eza malamu te. To l'exemple quelque temps na ko préférer yo olongwa awa okende ko vanda côté ba ndeko na Congolais bazalaka poza na sécurité. Moi ça comprend on tabi na pas Congolais ndenge nini na femme na comment awa mama boyanga na ko suka ndenge nini AFCT na ko sala nyonso tout pona yo papa Fisto mobali na nga wana sala nyonso tout azolanga ndako quelque part akoma ka fa na pana bango po ba obligé ke ndenge wana mais ka pana ngai tango azolanga ndako a s'assurer que asa très bien et ko sala 2 mois papa Fisto jour mobala bamaka na ndako ya singa ndina keiboyi na ozonga te pona lembi makambo oyo na lembi makambo mama na papa na lembi ba sacrifice oyo mais beaucoup la bana malamu mobala zonga na ndako papa na bongo kuna ba ko benga ngai mobali akufi o nini ami bomi papa Fisto pesa mutuko soit para bango ba yebita bomi po na nini mais ye bisa ngai que alembi ba sacrifice na betelanga secret ngai pe mwana loba ezate mais na linga mobali na nga quand même atinga na ba condition bien et pesi ngai pasi bandeko papa Fisto beta li solo na landaka yo makasi na nako makasi olobaka osala li solo ko benga ya ko pesa benga yo soko otanga kombo otangi soko otanga pe kombo te kana olinga yo kaka mais ta la vie na ebité ndenge balobaka chance eloko pamba o ngana zwaki na condamné siko mama na ngai tona sa ndenge na mit o na vie ya bien mama na ngai beska sala raté mais mama na nga akendaka koteka na wenze ya jobu benga soki jobu wenze mo kuna ba mama congolais batekaka mais vine ezaka ezotete ba ngai na za très bien pas Fisto na za na mutu na ndako munene o mobali na nga tika na ko loba kana sutude na ko loba na sutude na ina ka opesa ka conseil no lobaka ba mama bobo ka bana te mwana ko ko ya nere lelo moyebi lobi na été ezala mo normal tindike wana o asaki ndenge wana mama tunanga te pona nini mais j'avais pas le choix parce que na mili ya zamba soki oboyaki atiki na zamba ngo suka ndeni otaka problème soki mutu aso me wana nzela ndenge wana il faut omitika ka pona okoma normal sinon te mabe ba mama o bozala beso bengisa bana ba papa soko munike mabe ya te zo visa mwana mata avion aya mbala moko na mboka partout ata aux Europe aux bengisa mwana na yono aya na France aya na Belgique oyoka tindike ka bino ça va benga mama na Europe bagangi okanga bino to kujwa Ethiopia Airlines toza Kenya tosala botara o 2 jours na Kenya 2 jours wana makambo sala oyebi te et pesi pasi tala histoire ya ndeko pesi para to peneka rabino lisolo ya pasi banangi na pasi et suki na esengo mais na sushi mbala na yi ndeko pas Fisto na ebite sikabu na komi na posa na luka mama na ngai aya ko vivre aya ko va na ngai mais na zo hésiter na sala nini bo pesa ngai conseil na tika mama na position wana to na longola na position wana na lo pena za awa na balite andeko yaya ndeko ka balite bo senga na numéro te bisa bo pesa na numéro na ida tala te na betika ali solo photo bozo mona wa ma photo ndeko to babaka ke na zamba bato mabasanga ngati bakanga ye photo wana bato wana batindele photo wana o bo mutu ti wana to liko chango mingi mena te cheka me extreme mon photo to moni wana voilà lisolo et sili awa na ba chaque fois on s'en les solo to beta lisolo na ye benga biso na numéro de rédaction plus 27 61 88 58 455 na bandeli plus 27 61 88 58 455 pona lelo to suki awa
Bah, s'abonner déjà, merci pour partager l'émission pour et comme l'ande comme songolo, de parce que et si comme songolo. Ce qui est intéressé et qui est intéressé de comme chouchou. Kaka nenge to lobaka. Bah, on va s'abonner peut-être pour s'abonner, fina cloche à notification. Merci de m'abonner nos toujours matama lème malème tout comme pembenia. C'est que bien. Merci na maman sociale Irène Machando qui identité à Bundes Oumela. Émission et Sili Aou. Merci na maman Rina Ombi, coordonnatrice à Radio Loco et Télévision. Tukutani lobby. Chap chap. Et tchara. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. Une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, au moins assis dans le une c'est une famille quoi. C'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau dans mon képi. Une famille. Les ensemble, une famille. On a été. On a ensemble, mais pas moi ils vont la donner. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. On tire une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, pour consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bêtements en bout là? Ouais, ça va mieux accompagner quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant la bembele, je suis papaye. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi. Une famille, c'est quelque chose. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent,